Alors baka na sila okosala shene asuka sila asala ki shene ya solo akomi pela baba kuke na ye moko ya solo asamba sila akosaka jamais baka ya solo oni bali bonne ya mungu leli oni bali bonne na yo baosa bango bakena bakuna mais biso basi tosalaka na yebisaki ojour na bible yebisaki biso boye yo tsainga tembe mais na yebisaki ya bible lobango bato baliso balala esika mo bazoka malili fo base chauffer les réseaux sociaux et les réseaux sociaux so na ke funda ina kangisi na tsheli bisika pasi bato batshaka bango bamungu te ko mudi yeza michopo mato pese michopo ezate asi yo wana te tantinge mamungu mamungu asengi secours na babakuka azotala mate te yazaka na bato te makole comment changer couleur vraiment mais bali ko zonga la forme lango na kumisa nzambe te beti ma cartésien comment ta sorte elle qui ta sorte ya et ça ka école merci beaucoup kama masina mena mayele na ville province à Kinshasa solution eye pona mituka na bino tunanga nini mwana mama établissement Force de Dieu Fordi ya Big Boss Pichu Mondonga la force tranquille bayeli bino solution pona bamituka na bino oyo mwangana eza na matutu établissement Fordi atieli bino débosselage peinture fibre awa soki otiki mutuka na yo kende kolala ponya babebe po ekozonga elengi na ndenge kosakana te se pelas na se pelas awa na établissement Fordi baza na rapidité na ndenge kosakana te ni le par ailleurs côté mécanique pe électricité basalaka marke nyonso ya mituka ata mutuka na yo ezwi pani ya ndenge na ndenge osundula établissement Fordi bakobeta yango dada otuninga établissement Force de Dieu ezomi wapi ozalaka na Kisasa te yoka bien ezomi na avenue Farage numéro 61 direction Chamba pe Gambela na commune ya Kasavubu oza mobimba établissement Fordi yonde papa na bango na domaine ya débosselage peinture pe fibre ta établissement Fordi oye kosekwisa mituka na bango oyo ekufa établissement Force de Dieu kidakadaka na biso gu keyo poto na kati ya Kinshasa Texas na République démocratique du Congo eza bongo G-Graphic Design imprimerie haute définition na République démocratique du Congo ya boye tikala kozala te G-Graphic Design œuvre ya congolais ya diaspora Monsieur Emmanuel Kapita oyo ye Kinshasa auti États-Unis d'Amérique aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba congolais soni botala bino moko inauguration esalemi après prière oyo pasteur asalaki tokoti na kati non ya boye ezalate ba matériel oyo euti États-Unis d'Amérique papa mama ndeko ya Congo kanga pe simba soki olingi osala impression na support nyonso banza graphique design po awa qualité nde devoir na bango bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt to pe ba polo ba tasse na ba assiette ba banderole ezali kobeta mawa dada na ba chapeau ba véhicule ba stylo ba stand ba vinyle to pe ba autocollant et bongo soki olingi basa elo logo ba affiche na ba invitation création ya site web kaka na G-Graphic Design ba carte de service
ba carte de visite, invitation ezali kobeta makitoko, mariage na yo ekende sango. Bazali kosala ba flyers, ba drapeau na ba écharpe, ba affiche kobanda na A4, A3, A2, A1 na A0 ezali kobeta madada. Ndeko mwana ya Congo, ne vous trompez pas d'adresse. Nzambe pe kokodikoko ya imprimerie haute définition na RDC eza bongo J graphic design. Otuninga adresse ezwami na commune ya Matete na boulevard Lumumba. Sokyo l'équipe Matete o l'équipe Palou entre kin marché na Palou oza mobimba. Kota na J graphic design ozwa solution ya ba impression na yo nyoso. Ah, J graphic design, la qualité c'est notre devoir. Ekeyo! Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour Nababouni Nabiso, Bayenyo Sobatalaka, Dorcas Bolo Coco, en direct de Bolo Coco officiel. Je vous aime tellement. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne, like vidéo, partagez et commentez. La façon ou manière de nous soutenir. Il y a soutenir moi Nanabino Leki, Yaya, Mama. Dorcas Bolo Coco, Abakukavi, Goluazavi. To partager l'émission comme il faut, to liker comme il faut, to commenter comme il faut. Donc, car on to mesana, to ça mamango bien. Et voilà, l'actualité nous oblige, on sait la bino Moussa, mais avant de commencer, on peut ça merci. Na kolonza mais oya sali kenga na bino to kuta na mokolo lelo, oya bengi d'orchestre molokoro liboso na bino, en tout cas que le bon Dieu vous bénisse. Il y a mingi pe, il y a trop. Merci à Tipe Boka dans l'Orient de Bruxelles, merci à Sam Coucou, le nécessaire, Motema Yeme Coucou, pourquoi pas, à Capo Platini Menga Mona Tchangouya Solo, Boujute Mavinga, la maman de Magali, David, Gédéon, Nakati Yasouedouana. Et pourquoi pas encore une fois de plus, et puis tout ça, dame, moté mananou doma depuis Suède, et pour la nini tout au sa moté, na Hervé Mikaï, l'homme à battre l'ingénieur depuis Katanga, il y a eu et merci encore à Boni Toube Belge Noir, Tomoni Kuna l'honorable Francis Bandoubo, la moto, à Mobile Madi, Van Alingi Bino ya trop, à toute la famille Bolokoko, je vous aime, je vous adore. Tokendara Bino Bongo Erosala vraiment bien nanenge yako saranate. Rishiwa tout moi fungwe la caméra, je reçois encore la maman, Lolo de la presse, Mich Lolo. Tobe teneli solo ranenge kendara itoruti. To like s'il vous plaît. Voilà, Miss Lolo, bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour Dorcas Boloko, bonjour à tout le monde. Au Bolingara Bisso, na Boloko officiel. Merci Nabino à Bosali Bisso confiance. En tout cas, merci. Naninga chaîne parce que et bandeti suka. Pour moi, ma fille est zarangote. Parce que la canne Bisso pour tout ça la bien. Voilà. Merci na Mazozona 11, maman chérie na pesi mbote belé. Maman Gerda qui dit na pesi mbote belé. Maman Elisabeth Monjembengai na Suède. Babi na kata Stockholm. Il y a qu'une seule personne ou à ça la service traiteur ou à ça vraiment à décorer ba événement nyoso. Vraiment si vous avez besoin na yebo bengi Dorcas bo bengi nga bo biso to pesi no numéro à maman et vous allez wow pour na batinyo so baza précisément na Stockholm. Ma verombi ya motema kulu tu porte na pesi mbote. Maman Elimbizi hymne national na pio mbote. Na pesi mbote belé na maman Yvette Pemba mbote belé na maman Céline Makutima na Lyon. Maman Céline Makutima na pesi mbote belé na pesi mbote belé na maman Afi Mayemba. Maman Afi Mayemba, je t'aime beaucoup ma maman. Na pesi yo ba bisous et belé place aux ali. Mbote belé na Hervé Mbikaï, ingénieur Hervé Mbikaï, l'homme à battre. Babi hein, muta solo aibo solo la solo. Babi honorable Francis Badoubo la mobala batama diva mbote na yo. Boni Toubé, babi belle noire. Mikolo donc yo bosani biso ya boni non na yebi pour me yaki be. Nzambe merci parce que a garder toujours na baita na yo. Voilà. Bayibi na bango mais bayibi molimbo te. Pour me ça nzambe ozongisa. Merci beaucoup na Maman Gerda qui dit merci beaucoup na honorable Jean-Paul Ferrouz qui bangala papa soin. Nzambe linga salitete. Merci na mon pasteur José Kanyeba, pasteur Nanga. Et puis na osengaka batu bo soutenir fondation José Kanyeba. Aza vraiment la initiative a bien et puis a postulé pe la députation nationale na Tchangu en avant tozo sengaka ba na Tchangu bo soutenir pasteur José Kanyeba. Il faut te me basala nzambe na ba poste ya bindene kuna net vraiment parlement basala nzambe o a solo.
mosala nzambe oyo akomona mbongo te a trahir Congo mais mosala nzambe oyo azoya mpona kochanger mpona kochanger situation ya mboka parce que na sommet lokwa président ye moko ayebi makambo ya nzambe so pembeni ne mpe basala nzambe baza ebele mboka na biso Congo ekende avant parce que pasteur Roland Dalo azalaka déjà pembeni na président et puis président ndenge eza boye soki azongisaka mboko na maboko ya nzambe te mais ya mosusu Congo elingi eza boye te tala Congo nde ekomi poto vraiment Congo ezokende kaka na kobonga napesi mbote na mwa mwasi wa mayele aleki bato nyonso naoloba bien nayebi makambo na nga naoloba nakoa simango mwana mwasi wa mayele aleki bato nyonso na jouer aleki bato na okoma Poutine écriture komba scène bandanga mabe Poutine azaka moko yete na bien mutu akomaka lokwa asila za te démasqué ta biloko démasqué ezobimisa mais loba oui kumisa ebo na biboye Poutine écriture toyebi biso Poutine écriture si la bisalou la fille qui dérange mabe comment bato bolingo pesa ensi si la bisalou fille qui dérange la fille qui dérange ton mams babi mwana mayela bando maka première wana tondimeza ye si la bisal mokonzi ba trophée kasi Poutine toyeba ngo na ba trophée donc kasi babi Poutine de komema lisumu pamba soki moto komaka bien to banomona na ba rendement nango ozo comprendre mutu nyonso soki azoteka alingaka nini ntango azoteka azwa bénéfice yo so mona oteka kozwa bénéfice te eske okontinue na mombongo yango okontinue te sikoyo sila ntango toyebenge Poutine écriture parce que aza fille oyo ayeba okoma film asila soki ekotisa marché bato basepelaka yango nabengaki Poutine écriture bakuki nyonso ya monde entier je vous love je vous l'aime je vous aime je vous love je vous aime nalingaka bino makasi les abakuku Maman Katika Nika na Canada na pesi mbote. Maman Françoise na Suède. Maman Mekiungu na pesi mbote. Chouchou la Nyota na pesi mbote. Mbote na babakouk nyonso ya monde ate jusqu'aux extrémités de la terre. Lelo ye mabe mabe makasi. Mais lui a mon courage. Ya na lati bien te bon. Très bien habillé. Babi bona mosi mo joli ba pasteur. Avant na Irlande. Ta bon na Miss Lolo bien boye c'est que grâce à ma pasteur joli. La pesi mbote. Master nanga bijou femme mbote na yo, Mili Bokako MB. Ma copine Mili Bokako. Et non ko bijou. Bijou femme. Voilà master nanga yo ka se bijou. Trahison. Na master nanga bijou femme na pesi mbote, Mili Bokako MB la pio mbote. Tonton Hervé le style noko abana na pesi mbote. Tata moi si tendresse di binga. Voilà famille ba irano kia la ba noko zuma, noko fâché. Tout le monde au biso to soutenir si la bisalou na pia bino mbote président na pesi mbote mambe bandi baba kunga azobela leta bino déjà mais le bika poto kina salite qui m'a parce que nous na ko kongote miko ya nzamba le bana na prochain magique dans le monde entier to pesa nzambe merci Seigneur Dieu de gloire to pesa merci pour za malamu ya wana nguya papa ezaki na makasi na biso te to la mukato vanda susu na kiti opo to sala émission mais ezaki na ngolu pe mawana yo yango Seigneur en ce moment na yo ko pesa o merci beaucoup na ndenge pesa biso pe na bon moi mingi to lala kina bango ebele bazui basanga matanga mais biso sali biso grâce to zu sanga matanga te to telemi ya bonne santé tangi biso parmi ba o bazui faveur liboso na yo c'est que comme le jalo kombo Seigneur tozo bande émission papa zana biso du début jusqu'à la fin éternel Dieu de gloire Seigneur, changez biso. La soto lo barama be yondo saka bongisa. Merci Seigneur, na Seigneur guérison pour ndeko na ngai Dorcas Bolokoko. Yesu yoza médecin par excellence. Munganga oyo aleki ba minganga nyonso. Moto apesa ba minganga mayele zayo. Seigneur, na lingi de guérison divine et les cananzo to ndeko na nga. Merci beaucoup Seigneur. Yo moko zala na biso du début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison. Donc, moi, je retends ma kila pour travailler sur la symbika et la banaye. Non, je reçois. Si je touche seulement son habit, moninga ya bae bazanga baninga. Consolation ya bato bazolula Amen.
Miss Lolo, en tout cas. Bandoro, Nzambe makasi. Ah. Moi, mais qui nalinga vraiment Nzambe makasi. Nde nalingela Nzambe. Na évité son antikai. Mais le moyen tout notre santé, tu pour mon courage. Yaya. Vraiment, tout Nzambe saleli ngai. Dorcas. Ma collègue comment a changé couleur. Vraiment. Mais quand zonga la forme lango. Na kumisa Nzambe te. Bato mokili ba osimba na bango ka nzoto. Mais ba osimba molimo te. Yanga naza sujet ya kumisa Nzambe. Vina nga mombezaka témoignage. Na sala accident mortel. Ezaka ke ba tuti yo boye okufi. Mais ngai na kenda na hôpital ba docteur ba okamwa. Na soka égratignure. OK. Vraiment. Koma emoniseli oyo na libanga monene timokolo ekokokisama na yango ngai oyo nazelinge akosaka te Nzambe oyo alobaka ya solo Nzamba Pasteur José Nzambe oyo alobaka ya solo alobaki na sala okobota mwana alobaka ya solo asuka sala botaki mwana ya solo il est pas un homme pour mentir Jésus alobaka ya solo ni le fils de l'homme pour se repentir alobaka ya solo nyonso ya lobaka akokisaka yango akosaka te Nzambe oyo alobaka na sila okosala chaîne repas alobaka na sila okosala chaîne asuka sila asalaki chaîne alobaka ya solo akomi mpe na babakuke na ye moko alobaka ya solo Nzamba sila akosaka jamais alobaka ya solo Vraiment, président Richie. Président Richie n'a pas dit qu'on filmait Tétis jusqu'à 5 ans. Nzamba big sanga. Na comment ma colo changer couleur. Pour nous soutenir Kassila. Vraiment. Merci Seigneur. Eh! En tout cas, Dieu est merveilleux. Il faut rebattre ensemble, il faut rebondir là, il faut qu'on a tous les temps qu'on a contact ensemble parce que il est le seul, le unique. Ouais, on sait le marmot qui est salé là côté. Biso za rabat ensemble. Bon, tout le monde a bien on attend le vide d'orchestre. Nous avons mis le beaucoup c'est l'émission pour nous aussi rabatouter, toi aussi rabatouter. Mais nous venons défendre notre produit, vendre aussi notre produit. C'est comme ça que yo monique biso de notre produit na biso mabe yo que nous peut otega yo. Yango ne sa différence biso na bino. Biso za oteka, bino bozo teka te. Bino bozo ya bozo faire la promotion assis là. To comme il y a bino ndenge moko. To continuer biso tout faire la promotion assis là. C'est ça le problème. C'est ce que les gens oublient. Batu ba obosana. Mais ba yeba te ke batu ba na façon na bango ba klasaka élément na bango na marché. D'accord. Quand na mesa tomate okuta mutu nyoso oteka tomate ya otela pe. Mais yo classaki yango yo so tie tomate na senga na osomba te. Na fona somba tomate eza bien classé na mesa. Ata ba tiango 1000 francs na osomba. Biloko ase. Na tikela bambwa. OK. Oya mesa nde bana Israël baliaka. Ozo comprendre. Nana ebisi batu, na isa batu boye. Toi ka oseka batu te. Toi ka ne ko encourager bango. Ta ba sala musala mabe, ba changer façon na musala. Obenga ba professionnel nyonso. Otie bango na casting. Mais si la obenga kaka un musu professionnel, ba professionnel mi balé. Mazu su bato ba yeba ni makasi tache. Film etala maka. OK. Ils ont des qualités qui fait la différence. Et oui, on fâche professionnalisme. Et on est là aussi la différence assis là. Et belé, il faut qu'on s'appelle moi professionnalisme. Moi, ici comme ça fait du bien. La nenga ma bête. Non, nous autres démasquer. Tout comme il y a 7e épisode, l'autre 8e épisode. Non, démasquer ça va bien parce que il fallait que kaka histoire est comme maman. Pour battre belé, bas à démasquer. OK. Même ma femme mariée belé. Ça peut avoir un comportement aussi là alou la ne mobali mo boye asipela ni na tonton mo boye na quartier mais moi bini c'est ça te poani poisi ya bala comment regretter poani na bala mobalo mais mobalo zo lula ne pe mobali ya batu
que la minute pour Marissa Sainte-Né Michou. Yaya. Si la zangi libala. Yaya. Eza erreur. Obiso basi to salaka. Na yebisa que jour na Bible yebisa ki biso boye. Yo tsainga tembe. Mais non yebisa que Bible lo bango. Ba ki ba biso ba lale skama bazoka malili fo ba se chauffer. Ko se chauffer bon ça ne ba ko kangama. Ba ko sangana. Ba beti magoda. Yangwana et le bata est de Panama na pesi mboti. Parce que si là tellement zaki trop sûr d'elle. Que le croisa libala ba otika le mona mwasi mususu po ya za kitoko makasi. Or mobala landaka beauté extérieure te malanda intérieure. OK. Babi mwasi a proverbe 31. Azaki ko la muka 4 heures. Atiki batu balali mais ya la muki. Asala ba tâche ya ndaku na ye. Elle mettait sa main à la tenue. Même Bible est na souke le bi la beauté vaine. OK. Sortani la proverbe 31 verset 30. Au moins on appelle cette Bible le bi beauté et sa vaine. Veut dire que beauté si la non. Mais oui hein. Donc si beauté oyo zaki na ngotanga manoko na o komi na ngosiko différent. Tango manoko zaki naturel. Ozaki na beauté mo so mtatala okufa. Lelo to kola to zo ba moyi. Déjà boy bala mikemi babimate au moins la misha ba mikeza ka pembe mais abiso comme ni moyi o beta mo le mo boy changer mis on a raison to palanga na te mibali basuka ka mibali ba bana mikie mobali ya za muto bakanga ke boyete so kanye makasi akufa so possible boye akima alors faut si mobali no boy aussi avec modération. OK, avec douceur. Douceur. Ezali kisi ya bolingo. OK, mais ce n'est pas d'aller. Yeba sekele na yango azadute. Et d'où est-ce que les gens peuvent être tout est? Sila, aso gange la mobile wa benga sila. Nini yanga boye. Tanga ya moni parrain a changer maloba. Parce qu'elle n'a parrain. Azaki doucete. Elle n'a parrain, alors vraiment banya na hypocrisie. On vit vraiment toute la hypocrisie. Yeb sanga siko. Quand tu vis avec l'hypocrisie, il y a les lots remontés. Mais démasquer, on est OK, des filles, les autres démasquer, carabatou. Donc, on dirait, fais-moi, yo, tu t'en comme à la fin, on m'a bien évalué. Si la visala démasquer, bango, allez masquer, bango. Si la visala démasquer, bango, allez masquer, bango. Allez masquer, bango. Bon, t'es bango, bon, t'es bango, bah tout le monde niveau bazosomba sila terrible naebisio les abakouk pona sila na bango baoyemba pe te yango finga sila mo nde baoyina vraiment mani kasala tout azong sa confiance mais déjà kana finga ka sila babaya e ya babaya e yo ko finga muninga na TV yo za nani lokola ana na tebelo na sila ayi matabu ayebaki te nini ezalaki kolelisa motema ya mwasi natuni nani ayebaki kati ya motema ya mwasi ata motumi mbeka ayebaki te ayebaki te nini ezalaki kolelisa motema ya moto motema na ngai tika yaya tika nga zaka ya moso na vandi boju nyama malabi na yemba bole mangati na ya na zuya Marie na Silizi na Keboy na zui Sandra Mbui atuka masia Sandra Mbui na linga ko makasi momona na kalisusu te ya lito moni ya majabu na majabu bo biso majabu ya maki moni biso tende ni ya sponsoriser pe biso ya pardon tika pardon ya maki pardon ya ibo kentani mebele kwanga pardon tout le soigner te tout singa pardon ya pardon ya maki osola bien to ka tuma kambo ya pardon tout singa maki pardon tela ngala se tout singa pardon tela ngala se ya tout ba ya maki pardon ngana ya Mike ya Mike na Mike yasuna kinda na solo moko moni na solo moko to regretter soko rater le monde ko regretter
oyebi oyo nzambe abombelo te ya solo wana ata mpe mona anosila te eko regreta te te nga na regreta elo te nayebi oyo nzambe abombelanga te tanke naosala mosala na nga bien salaire na nga eutaka nzambe d'accord ocomprendre tanke naoya naopartage mpe parole de dieu nzambe ofuta ngai nzambe so afuti yo Dorcas yo mo bando butuna oka ngai nayebi fi moko na obeta lisolo fi wana zaka oyo kapele loko ezanga tina na miso bato penya o vanu walesa yemba fi ana kenaka bwaza bwa kutana mukonzi amitali nda alataki amitali siko mutuko etelemi ebenga ye abamba na mabele bi oka ngai atelema oka ngai yaya lola so elobi ofuta yo ata nini bato baosa elote tant kairos na nga jour ekoka dodo ya penya bokuti car liboso wana en tout cas kairos jour ekoka oya penya bokuti jeep penya vanyana oya nani ya Miss Lolo tant kairos na ekoki te mais bientôt dans la douceur nous nous rencontrerons sur les rives. Voilà, merci beaucoup Miss Lolo kozola kolamuka tomoni Tantine Kovo, Tantine bakomi ezela to bon c'est to ye faut to likele kombo ya zangembuti chauve-souris mtoza kana rasti bato batiaka bango bamunga te kombo deja eza michopo mato mpe etu michopo eza te kasi ye wana te Tantine mamungwa mamungwa asengi secours na babakuka azotalama te ya zaka na bato te kasi babanga bango baba star po bayeba oza star foza na bato na yo moko balingaka autant que Miss Lolo voilà neti biso boye à part bakoki bayaka mpona kotia biso coup de pouce voilà toapi na bafani na biso bato na biso moko Miss Lolo na sepela nonde ojouaka Miss Lolo na sepela nonde osala baémission na oyo baémission na oyo edifianga Miss Lolo lokwa nalingako mingi nakoma bakoki nakoma bolos mpona yo fo tozaka na bato na biso moko ya bongo oza raison yo olela babako batia coup de pouce par rapport ya nini yo abosali na lebaka esila asombaka barobo yaya kasi ye pa somba te yaya bon te yaya somba robo tika biso mikolo nga nazosenga nzamba television oyebi kuna bato bokwesanga na masengi nia bozokwesanga na masengi nia yo finga sila sombaka barobo ya bino bosakanaka ofandi botalani 100 000 vies tala bino bosakana na sila biso okoma badika 15 par ebeti combien de millions biso yo dégâts 1 800 000 vies 1 800 000 vies sommation ya nouveau départ ok bato okutu mpe baloba onga naza motu kingandi aopeta 27 000 vies lelo kutu un jour meetalama te ta ya mutu fo korespecte yango voilà oyo eza ta ya Saoul lisusu te c'est le temps de David voilà très bien dit nayebisaka bino boye sila oyo na Egypte na ta ya Pharaon azalaki Joseph po alongola Egypte na famille toye kaka wana na ta ya Ramsès akomi Moïse toye na désert akomi Josué oyo akotisa théâtre na Kana tika boye nzambe siko bino bokomprendre to bokomprendre te c'est trop fort ça c'est le temps de la grâce oh Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Si l'andima, à mon gloire. De gloire à gloire. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. D'accord. Les projets de bonheur et non de malheur. Bible, oh, yo soro méditer jour et nuit. Oh, comment prospérer dans tous égards. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Oh! Je suis un 8. Pourquoi vous ne comprenez pas que ne touchez pas à mes ouins. Le fils de la promesse. La fille de promesse. Ah, la fille. Sarah. La fille de promesse. Pourquoi vous voulez toujours tourmenter son temps? Yango nzamba ozasuna batana bino bakisela ngoyi babina o azana ngote bakozwa même o mki azana ngo bakisela mutu azana ngo yo bakozwa o yo zala ngo ba bakisa ba moni bali bonne ya mungu le ya mungu moni bali bonne na yo
Mais il y a la choix pour la famille li bota que baza bien gentil bataraye bakabelaraye abakuku mutu mabe andra bat intérêt patati patata c'est que lelo abakuka famille ni retaleti abakuku na komi mutu malamu bazana batute bazana batute vraiment batu nyonso sila zwa bango ça va tout est babundisaka ka nzambe te et puis c'est la vérité les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais voilà nzambe atikaki pharaon na armée na ye mobimba bakota na kati ya mer rouge parce que soki akangaki mer rouge na bana Israël na balinga batikala atiki bana Israël babimi mutuka ya Égypte taka linga tsa lokolo nzambe akangi mer rouge pharaon na armée na ye mobimba bazinda vous ne les verrez plus jamais. Vous avez raison. Quand tu comprends qu'un enfant de Dieu, il y a des gens qui ont frappé, on est là. A frappé bon ma bien. Bango tout. Veut dire que bakwei na mai bota maté. Bango na bakwei, ndenge satana kwei ki bakwei lisusu. Mama, na bon ça kiti. On se chemise. Miss, on va comment ouais. Vous avez révélé na mambo eh. Bango na bakwei, ndenge satana kwei ki bakwei lisusu. Boluki sila na molili bomonite bituba ya butu bologite soki bolamuki na tongo bokombi ya jite ebake na butu esimbite mameza minene si ya pa bomba na watu makasi baningi bamonite mutu abatami na makila Yesu bakotikala komona ye te ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas Bible mtelobi d'accord. Même les siens, babunisa David, maintenant a confondu maintenant David il y a moi garder des chèvres, Philistin, maintenant malakisa di bango. Et David au monde na lelo, bon monde na li sauter, bon monde roi. Alors là ta armure na binoté, mais quand 5 pierres, ouais la signification à Jésus-Christ. Nda obeta Goliath ka j. Et puis Goliath a si la bête a bango ka j na koma na été. Si la bête a j, ba Goliath ongai tout le monde là-bas. Démasqué. Démasqué. Nani ko ku démasqué. Ah, démasqué. So na zemo na nzabete. Mais er aussi na kufa kala. Tane biso to le bato te kasi la démasqué. 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 Ba ye stratégie. Ba ye binete. Tu dois parler bazana ngote. Parce que ba ye boloba ndenga na loba. Il va ko rater. Okate. Oh matière. Bakokokate bakoloba na bango babeti solani mais koloba ko mutafanda landa yo a comprendre ce que tu as dit fais ça comme ça ben mission batuna bango ba deka ba oyoka bazana batute deka lo mona pepe bo booster mais là aussi si le niveau colonisé YouTube bazana un peu boité si la muta mabe si la tique ben baba ba respirer ba zo mo espace si la ba ange ba vanda so ka SP koti ange avandi mama ndo lotala asimbo kuna leka atale si la so asili après asali ya continue musana so role baneni atika baba kuta continue oye mo déjà le basi somo ya mungwa atika akontinue papa ni totalote moni yo tokotala yo te eto bande omoni yo tokotala yo te libano ya sheni na ye saka baba kuku batarando biso rando tokenda na oti suka tosenga bando te bango mungo osenga bando mapenya oyasila pardon limbisa biso yesi yape mutema mawe yesi yapa kumwa mutema makasi ko te yaya mutu so azaka mutema mawe azaka mutu omoni ngani naza bo ngata mutafingi ngandeni ata ba mimisie mutu bwa fingi yo keno na ko kende ko funda eti eza réseaux sociaux et ya réseaux sociaux so na ke funda ina kangisi na cheli bisika pasi azana bana na ye neti ngabo so mutafuni ngakangisi ngati Daniel nanga na pasi atia bakoko na ngana pasi muta somela ba oli pauza te ka ngamoko ko yozo kano kangisa ngaya tika no ko ya pardon yoka
te ba mama kanisa isu de pas masuma boyaki Yozo kalo kanisa ngai. Otaba wapi? O mema ni sumu pamba nza bakangelo kanda. Okiti na lifelo ni kwa ni sumu kanisa Miss Lolo mwana nzabe. Fille de Dieu, fille de Sarah. Voilà, merci beaucoup à ma mère Mekiungu. En tout cas, David la bande Bobby. Ah, Dorcas, tu as songi songi. Na sa songi te. Maman malonga Miss Lolo, ba sa songi te. Miss Lolo. Tout ça nous analyse sur Michou. Oui. Différence ni au monde. Michou azala pas ya Nadine. Na Michou a pas si là. Ya pas ni on fait juste la différence. Ça l'analyse c'est non. Yo yebi Michou wapi. D'accord. Mana yebi Michou pas si là. Moi na sa différence wana. Exact. Mais depuis il est pas si le monde hein? Si la formule les portes, la formule les motema, après si rôle nyos. Ba Michou si la bimisi bango po ba ko ba pe ba star lo kwa ba si là. Dans la fête moi na ba ta fêter. Non, Michou félicitations. Attends, benga ngate ya. Attends benga dikote. Attends mama pete. Te ngala kanda benga biso te. Fête qui fait ça qui toko ele ki ba mariage belé ba bakenda. Ya robe wana ya. Singa ka ele ki bona mukonga ta moko Michou. Diamba du président. Diamba président ko nyo sala biso boy. Babi Babakou. Nous avons suivi Presse Luamba Walobi Babakou surtout Kelly Michou. Presse le Koso. Michou. Presse le Koso, faut président bien presse le Koso. Tala presse yo lo Koso, e lo Koso tongo kei kosenga bita e paya tendresse. Batuni ye oliaki alobi nanu na liete chokate asali kozela tongo na pondu. Lokoso abini aïe Babakou surtout Kelly Michou. Tu surtout Kelly Michou par rapport à nini? Mozo posté partout bon moi Michou grave. Michou pas li Michou la moi dit na moi na binoté. Te yaya. Alekana ki ezanzela wa alekana ki po. Eza trompette et pont et gbagba na lingala. Eza na mutu musufa zaka po yo leka wana. Eza te ke soko leki wana chaque jour comme ya merci. Ya merci ba merci pesa rabote. Même ça me topesa ki merci ko so bongote. Voilà. Oh. Nous avons beaucoup de ça sur paiement. On va pêcher sur là les pe pongi pour l'équipe petit au soutien de tongo. On l'a qui peut dire merci ça veut dire au bateli mais on le OK. Mais pour tout mon babi tout le monde ça va bounder le yo. OK. Et ça qui pont. Fallait Michou les calendriers là on a dit pour biso Babakou tout mon aïe. OK. Attends surtout qu'il est où est le mal? Où est le mal? Où est les valises? Où est les valises? La valise. Il y a la valise à carton et bien ôté. Et bon il nous où est le mal? Va-moi ici qu'elle est là-bas. Je vais faire le bas. Va-moi ici là. Qu'elle est là-bas chez A. Oh. C'est comme moi là, c'est retrouva. Babi, on dirait qui moi zou parce que Michou avec une quête je sais pas si là comme il a joué Michou comme il a appartement bien. Azola de Gito bala ba fait à Kano. Lola soke lo bien futa yo. Lola soke lo bien futa yo. Lola futi. Moi banginga sila. Ekiti. Ekangi. Yako na ifu kami ti dokasta moyo kutinga na jeep bati ba loba nini? Asimbi. La patience paye. Bon la patience oh. Même na maman. Et puis babi moi na va respect. Babi Michou. Au moins que moi na bien éduqué. Ba le ba respect. Au la famille éducation ya fa zakana bien respect bon. Yo kasi asa lo kwa ba impolia ba na mususu ba uta la famille bien taillé assis la sokoli ya kabele bidama ba komo finga sila. Ba ngote? Doni mana. Bon oh wana mususu fingi sila ko comme na Davina. Asa impoli makasi. Banga. Ngala ke no banga mwana wana. Ya boni boyko na ke bangi par rapport à ni. Mukage no la fête anniversaire na kama mama yo bego yesanga na okelo banga yi. Anniversaire. Wapi? La fête à maman, na tomba maman ba. Akanisi maman na. Jamais. Nga maman na nga botama le 25 décembre 1941 na fête akate na postaka yete. Babi laisser les morts enterrer leurs morts. OK. Pas ces années na perda maman. Et ça que chaque année na postaka maman. Pas si on a na yoga année na perda ye. Na ta la poster au sangelo. OK. Akenda pas de l'art en français. Bon français des années on a complexe. Français la nga complexé. Olobano lingala bien. Otanga no pena be ko la gravité. Ata so otanga na shaumba ngo. Deli ko loba shaumba leki makel
Ezarani. C'est foyot toyeba bakoma ba école à Gombe. Elle est école belge. Elle est école française à Kenaton. Elle est Caro. Elle est à Kenaton. Ok. Elle est école nini Reka. école moi Minerva les alations qui combien de $1000 sur aussi si batignon na pote. Comment? Ta sorte, elle est ta sorte. Ah, ya. Et ça qu'à école. Merci beaucoup. Tanga masina mena mayele. Mais le gars na yangulu maza. Nani yo? Nikolo yogante. Yangulu maza. Eh pardon tika ko. Nikolo la to finga ki. Ala to e bolingolo mobali na e. Apaki yo. Luka pe yo molonga ni to ko bila suka. Luka yo molonga. Nga mobala batina kati bakamna bisote. Pour mobala sala ma émission YouTube te. Luka yo ni molonga. Ya la sa kuna te. Nga mutauluki nga mobala. Nga mo sashwana. Temnya ngova na mbale gu. Soki mobali ya boyo. Oya bomwana e. Yaka epai na Yesu. Akopesa mobali e. Libala. Eutaki na Nzambe. Libala. Ngamba na nga ozala heureux. Parce que tina okota libala. Na jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci beaucoup, Miss Hélène. Nous sommes arrivés à la fin. Un mot à Babakou. Pardon. Nous sommes arrivés à la fin. Pardon, vraiment. Nazo pesa batumoko mbote. Elinge kangaka boye. En tout cas, na pesi mbote. Na ziko pale. Et ça pour de pale. Na part ya papa Alain. La vie gaulois à vie. Ziko pale. Et ça pour de pale. Hein? De la part de papa Alain en France. Non, bien. Na pesi bino mbote. Ah, boy, le pas Mariam. Le pas moi, na Mariam. Mariam, elle a pas à musulman. Mais comment papa d'arabe? Est-ce que l'arabe? À combien? Merci beaucoup, Dalingi Bino Mingi, Tokuta Dabino. À la prochaine, bye bye. Ah oui! Le na ville province à Kinshasa, solution eye! Pona mituka na bino tunanga nini mwana mama établissement force de Dieu Fordi ya Big Boss Pichu Mondonga la force tranquille bayeli bino solution pona bamituka na bino oyo mwangana eza na matutu établissement Fordi atieli bino débosselage peinture pe fibre awa soki otiki mutuka na yo kende kolala ponya babebe po ekozonga elengi na ndenge akosakana te sepelas na sepelas awa na établissement Fordi baza na rapidité na ndenge akosakana te ni le par ailleurs côté mécanique pe électricité basalaka marke nyonso ya mituka ata mutuka na yo ezwi pani ya ndenge na ndenge osundula établissement Fordi bakometa ngo dada otuninga établissement force de Dieu ezomi wapi ozalaka na Kisasa te yoka bien ezomi na avenue Farage numéro 61 direction Chamba pe Gambela na commune ya Kasavubu oza mobimba établissement Fordi yonde papa na bango na domaine ya débosselage peinture pe fibre ta établissement Fordi oye kosekwisa mituka na bango oyo ekufa établissement force de Dieu kidakadaka na yebiso gu keyo